Salut, bonjour, bonsoir à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante Maman Mignonne, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi tu es la rabino, basangonion sobose la kanakati ya chaîne nabino B52, la mignonne officielle. Lelo tu es libino, sango ya esengote, kasi sango ya mawa. Ndeko na biso Aïda Capilas Gladys oyo biso nyonso toyebi asepelisaka biso auti ko perdre grande sœur na ye Kapinga Kalonji akufaki. Tokozwa ba programme nyonso tu tokozonga mpona koyebana kopesa biso ba programme ultérieur, ok? Mais sur ce biso équipe technique to direction ebi très bien que Aïda asepelisaka biso. En tout cas bible ezali koloba na biso tolela na baye bazali kolela, tosepela na baye bazali kosepela. Perdre une personne dans la famille ou c'est pas quelque chose ya esengo, eza likambo moko ya pasi et ça la rapasi ko perdre mon tour. Mais quoi faire parce que la volonté de Dieu et s'accomplit. On a bon moyen de konabiso Kapinga Kalonji ou azali grande sœur ya Gladys Aïda Capilas, ok? La grande famille tomonaki to la bino nouvelle oyo parce que bolingaka Aïda tolingaka Aïda aza ndeko mwasi artiste oyo asepelisaka biso vraiment na bandenge ebele. Musala na ye oyo asalaka esalaka que bandeko ebele tolongwa na ba stress oyo tozalaka na yango wana to présenter ba condoléances na biso na famille biologique ya ndeko na biso Gladys Aïda Capilas et puis na bandeko nyonso esika bozwami de partout dans le monde. En tout cas Nzambe abondisa. Vous allez constater que ma voix n'est pas bonne parce que je suis un peu grippée, mais je me suis dit je ne peux pas rester comme ça sans pour autant excusez-moi, venir vous informer parce que vous pouvez s'arabiso confiance wana. En tout cas, l'artiste Gladys, courage, sois forte. Et puis, famille Mobimba, Togoya, vous pouvez s'abiso programme pour na matanga. En tout cas, Nzambe a Simba Mite Manabiso. Merci. La photo qui est là à mes côtés, Isa Ndekonabiso Kapinga Kalonji, la grande sœur de Gladys. Paix à son âme. Merci beaucoup.